souffle de vie, pour baby, c'est que moi je vais, les bonheurs, avec toi mes peines, mon nayo. Anga boss, soso azwaka molongani, na ye na mongo te, kasi na mbango na ye, ezebonga. Même si indépendance et musique et pesa maïjour on a un bel papa chez Nalobi. Mais son orchestre belé, tous les campions d'ini baléo. Oyo mutu oyo lo belé, moyen toton. Bis son orchestre belé, toyaka toujours makolo. Oyo Willeri oyo victoire, moyen to comme représentant. Nasengi na souve, longola mosika na ngai, papier ton orchestre, nalingi lisusu. Ngai moko nakoki te bina dama. Oh papa chéri, oh souverain. Oh yeah yeah. Bina dama. Salelanga bikama. Salelanga bikama. Salelanga bikama. Mambo yemba nanu esila te nzambe na poste ngana bango ozala pembeni protege ngai etiminimbu yaya nazobela oboma libela te oye nazokufa Nikola Mokonzi kingongolo na ngolele liwabye mbeto na cercueil opo nini ni Karine mbeto Karine alobi nyonso balalelaka sia différence ezali sokolali na mbetu yokolota ndoto kasi na cercueil yokoningana te Karine Mokonzi izole o mozole yaya mozole wowo petit saï izole oyo mozole yaya désolé, désolé, je pas. Ah, baby, qui a eu un bibou na kanti belé côté jalousie banda. Oh, n'a vu ça quand t'es breton jalousie banda de nanzembo. Eh bon. Ah! Namoni olisusu, talande nae. Naletika ba veste wata. Gogan. Mibale, nzambe na hérité pona moko hérité. Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Touché Belandam. Oh, on se l'a déjà vu là-bas, c'est tout 6. Ah, il est aux autres qui n'ont pas bombarder. Le gouvernement est en mitata yomo. Tu vous avez pas pistolet? Le gouvernement est en notice. Par contre, l'indication est atteinte. Oh, ce que yo me la kabilo kamabe? Yalo oui. Nazo zelo na 4 landangai. O lukaki yango au 600. Tant que tu as sur le site. Tu vois, il y a podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila mba ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazombaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi bala nanga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana.
Marcipio café à base de plantes. Essentiel maladie belé nzoto. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Moi je qui beaucoup le batata bamama bandiku nalandi ye simasima natimbiri basekre na ye sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana ukuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo podi oyo baza kokela yango awa toza kibokolo mwasi simekoli lui oyo eza ya mwana mboka omona yango simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otie yango outiliser omoni je suis forme stop ongana kalangao poitrine place soki ndenge nini te balobi vetu makambo osenture ke otoza nzoto makasi nde nini na atoza solution makambo tu omabe bosala komi loko amaki allo awatoza je veux la pommade bocho, je veux le Supovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pomade ya kopakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuna peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza moto esalakaki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awatoza Simikoli. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille ba solution. Voilà, merci beaucoup et puis bah bonjour Nabino Sbatbola depuis le monde entier. Donc on a toujours chez mon compte une émission Nabiso à chaque dimanche. Neto promettait notre banda toujours que c'est Pel Sabino. Donc on a toujours pour nous même information d'être toujours actualité obligée donc actualité eza Ibratom Piana. Ah, il va tromper piano. Oh, il est qui c'est nini et lobby nini. Enfin, les 29 photos bandères aux îles royaux soroya. Les 29 bola mke komate enfin komaki. En tout cas, ils sont surtout CP là qui internet n'a mis tu es ko bouka na 18 morceaux. Et Kabwani. Et le quoi, tu as l'homme du moment, mon actualité, tu as dit que tu as bon bana poto donc il faut que tu me solo la naie, tu me zalana donc banda ou ta na makina ya bimeka les 29. Donc après les 29 émission liboso micro liboso aponia les ka chez mon compte pour messager les caméras simananga na na monter na pena ba léopard de la ça. Oh bon oh bon on a toujours bazalaka pour défendre papa chéri, qu'on défendre la bonne musique, ba défendre faire rigola héritier wa tato moni balobi ke o mamboye mesili na Ibrator ngabi ah munze ba mise musupe bazati oh baya zozo dans ton solana Ibrator piana te banane le kana nenge nini est-ce que papa chéri mom ta senga ki Ibrator ayemba ye mais ce papa chéri senga bongo ezama be po baya lempe la baza baya emeli ya baza non oh jamais merci à la délégation de partout dans la délégation Angola vient en Maomonzo oye penza donc auta ki Chine Angola donc vraiment parmi yamba biso na Angola na mboka Angola mais abi Karina eka pour un concert et puis après concert na zozonga nga merci na ba délégation puis bat auta ki Lubumbashi merci na bato Braza op ba ki bazonga ki lobby 12h donc ba eka concert ba lali 11h et beti mbala moko na beach un grand merci pe na bana poto Dondi Angèle pour ça qui peut voyager na ya ba ki facile non les 29 wana abonné ko yo kaboya donc on a Ibratom Piana bonjour Ibra
La baronne Karim Mokonzi, la baronne, ceux qui tous en ont le léopard, ils ont l'équipe nationale et puis ils ont gagné. Donc, léopard, ils ont gagné quoi. Donc, tout ça bien, bon dimanche à tout le monde. Ça fait un bail tout ça à ce moment. J'étais naïf, mais les lobes, c'est pas de CP là. Voilà, surtout Germaine Olungu, maman présidente à Paris, Blondine Omari, maman présidente à Londres au CP là. Ibrator na Bisayo, enfin, non Kyoko sauté. Biso surtout qui Ibrator chante papa chéri, tout bando bitou na voix nini. Ah. Oui, en fait, Batou Balobaka, terme musical, mais bien bien. Mais ils ont la première voix, ils ont raté, au première voix, deuxième voix, ceux qui ont 1000 personnes, c'est qu'il faut une millième voix, puis il faut ça. Pour une qui ont la première voix, la deuxième voix. Donc, tout ça va polyvalent. Nous avons fait un peu de comme on a notre papa chéri. Après, c'est notre qui t'a l'oua, ma bonne dogo, barambo. N'a ya katikati l'oua, hérité Watanabe. L'ingo l'accès, tout ça, moi, polyvalent, c'est à voir. Donc, na format msusu donc na peine na sala moi pour moi ba découvrir ba capacité na msusu ya voix nandole wana en tout cas non kosote ba tutu baza d'accord pour ngana talaki na ba commentaire na batu bazotaka ngana na kini me batu potonde ba otindela nga vidéo non yebiso secrètement mais na katikati ya émission pour lobinga na kina mon fléri na ye moko papa chéri na lena ye moko même ambalo ba ngana yebiso il faut na yebiso na katikati poso na yebiso ngo sikoyo et ça de trop et gozala excès donc en tout cas mambo sala ki netinga mono yebiso na part na ngamo ba félicitations na part ba Myriam Mokonzi ba Guy Mokonzi poto nyonso en tout cas ba félicitations mais en tout cas qui Ibrator bi chante papa chéri pour na biso c'est comme ça biso tout la ki modèle papa chéri yembelaka biso moto biso to bando compter ba musicien papa chéri za na kata ba ya zozote po ya za chanteur mais ozui risque wana po biso to ando banga po to ebike so kaka o échoué bato longwe et quand moi c'est biso nano secret mususu na kenda anniversaire à papa chéri ye moko abetali solo abitete Ibrator ay patenga alors sa promotion bien à mon hôtel na be miso o bien zo yemba parce qu'on a tali papa chéri qui on dit ma Ibrator o yemba na mo nze na obela na bitero ezondre ndoto na papa chéri oh la baronne nozala wana na table numéro 1 wow. Nathalie ce qu'on va contrat papa chéri à kanango ba occupation azanango voilà azwatana et puis papa chéri la libande ponga lo bien na kene mon flerinda uté ko lamka kotenda kutonga pokaka atala Ibrator comment na papa chéri na concert et ça que on ndeni oui nazaki vraiment nazaki pena perdu donc moni nandolo bananga makambo papa chéri nandolo mon penetika nazolo bakaka na okino yemba et puis no monaka papa chéri akoya mais omoni koloba na kokanisa na ko sala ngo eza makambo susu siko na mona papa chéri même ceux qui na déposé un micro na podium émotionné tellement papa chéri aïe et puis bah te belle question de Zara yale est-ce que mon coule pas Rosala est-ce que papa bah que papa chéri de mon foudé abi maraté c'est pas pareil papa tu me sors au monde no ba moi est-ce que abi makaté donc nanga mo pe quelque part non mon papa chéri ko yaté mais souci na ngazaki na salande hommage souci zaki te papa chéri mais ko yana e na biso e matinga sincèrement li kolo makasi et enfin on va comprendre que qu'il naza pena piana donc naza penza piana na kati nanga et puis ya matika pamba te moni mokonzi akoya un roi to un chef coutumier akoya soit yene sika aye maboko pamba normal mais so moni mokonzi aye place mo asimbi kan so moni un roi asimbi kan allez-y comprendre. Tala foufou, tala maï. Voilà, tala foufou, tala maï. Bisous quand on tala maï, on tala champagne. Trop fondant non champagne, to mais là na ba léopard de la sape pour te gagner. To mais la champagne occasion. Merci na ba léopard puis bon ba bandaki ba sala la promotion ma casse na ba télé et puis ba sala nga appui même na jour à concert ba koti banzo manzi momo wana. Non pas.
omoni makambo lukaki yo na baki te émission photo ça bango faut bazala pour na ça c'est la maman sincère na bango merci na Léopard merci pena na ba merci voilà Ibraton ce qu'on a lingana bana poto ocha ba moi soupe na munoko o sela ba moi lo moi mukie malgré to ebiku a fatigué en attendant na fungula champagne na servir et c'est pelisa vraiment de non lo ba surtout bana poto pour na bikende ba monyo bo émission o ba kabolango loko la lipa na banda ku na bike et c'est pelisa motema Nicolas Mokondi na 001 na bike et c'est pelisa pe na belle famille na ngai maman Thérèse o abotelanga Dondi Angèle. Donc, c'est là bon, moi, champagne les hommes donc signe victoire. La baronne. Voilà, toi tu qu'elle y aller à Salamo et loco pour SCP ça va tout na WhatsApp. Oh Papsan, t'en fais pas souvenir, ma botinanga, ma kosenga yo jamais, ba diamant, facture exagérée, kobalisa, zali momongote, ba kosenga yo te, souffle de vie, po bayebi, c'est que moi je vais, les bonheurs. Avec toi mes pana mongonayo anga boss soso azwaka molongani na ye na mbongo te kasi na mbango na ye ezebonga Nepsio indépendance ya musique epesa maisho wana na yembeli papa chéri na lobi biso orchestre belé toli ya campio di mibale oyo mutu oyo lobele moyen toton qualité biso orchestre belé toyaka toujours makolo oyo wileri oyo victoire moyen toko ma representalité nasengi na souve longola mosika na ngai bapieton orchestre nalingi lisusu ngai moko nakoki te binadama o papa chéri o souverain yemba nanu esila te nzambe na poste nengena bambo mbongo me tema na lati bilamba père omoni biso bafite ozwaka mo tolata bilamba mibali ya mibali na biso na lati lamba père yaka na poste donc Ibrator en fait namoni esengo oyo na oki yango na kati no mesiko batu nyonso bamonika Ibrator no ndenge idée wana ya kolata teni wana parce que wana ya pe parmi mon papa chéri lobi na bongo bi la baronne petit ana kotinga numéro ba plan wana na beta ngona zenit yo monate idée no ya couronne wana eutaki wapi ale oui ezaki concert ezaki dénommé hommage au souverain. Ezaki hommage au souverain. Eza concert tende ba domo beta ba concert ayene kaka ye yembela zui le kolon belle ça. Vous comprenez? Mais biso ngeto beta hommage non lobi na biso bakoma biso ta na CV bakoma biso na histoire à papa chéri. Alors lo abongo faut ça lango faut pas sentir na dépense ya mbongo. Faut pas sentir na dépense ya énergie. Faut pas sentir pendant que moto il a misé na énergie na esprit na union sur na kati ya hommage. Tout ça hommage na moto normalité, il y a souverain. Il y a sa bine dame Melchisedec. Donc c'est pas pareil. Donc tout ça maman boy pas pareil comme les autres. Ouais. Alors moni là bas on habite yosa chroniqueuse, oyebi pena maman lo ba. Ba concert et comme on normal hein, moto bena yebo concert. Ba concert on dit on entend la kala otalimna Élysée Montmartre il y a souverain. LSC il y a souverain. Zénith il y a souverain. Biloko neza sousté. Et ça, c'est OK concert mobo au tchara CD na ndako ota la concert mobo ya Romeo Golf ya Watanabe.
autant concert moi il y a les pandas il a fait Richard des poules venant à galactique ça dit bilo ko na susu ezala susté et comment ka mutaye ne concert kaka angaye c'est les oh njambe vous comprenez siko lelo boye oh bango mo chamba oh njambe na suka njamba talio nini Yona nzambe nini yona nzambe njamba kela bongo vale pas où est le police bon comment que ça dans le vent de la sape attends ma question na bango te mais bango va so répondre vous comprenez et que na bongo na léopard donc ça dit biso tunga tout ça le mot boye lelo pena somta vanda avec mo tela un concert ya Romeo Golf il y a hommage au souverain il y a Ibrator donc il y a on a fallu tout là bien il fallait tout téléma bien mais il fallait faut pena maman na scénario na kata ya image wana mon papa chéri bima na teni mo boya ba roi alors pour na ça la peu surprise pour mon tout on a imaginé que on l'a tenu on l'a veste tu es que chemise moi veste à one bouton oui to boy te bon peu c'est bon mais ce que étant qu'artiste on a artiste il y a solo au vrai sens du mot et puis ba mon na qui on jour ça dit na tenue na ngaba loba que ils appellent concert il y a hommage au souverain donc to la taki bongo to yemba ki bongo pona ko sala na hommage proprement dit bato belé ba mesana yemba bato bakufi bato belé ba mesana yemba bato suki ya pembe et pour to succès si là ce que to mo kanise to yemba les chaponge mais biso siko pena to yemba bena papa chéri ana mo besu ana mo fode azana na gaz azana no yemoko ka na zona donc dès son vivant to sala ba hommage na et il fallait à la bongo, il fallait kaka bongo. C'est Ibrator très important, vraiment aux zones c'est la monto babisengo yé pas ça la biso ba fan na et voilà que yé azarana scène biso to vandi total mais comme on a yé c'est quoi vandi amoni bazo yé mbaba evre na yé en fait ezé loko non salamate moni l'autre comme on ba vie Kester danger pour la biso sainté. Tu le papé wata danger pour abeta Romeo Golf sans album et lelo Ibrator danger pour ayembi muto ana bomoy azana makambu nano ana makambu donc eza innovation batu so ba Rolanda batu so ba okela pe bana na bango mususu basala ngo pour lobby ezala bien histoire ya musique ekola belé non en tout cas na part na biso félicitations na bi que Francine mi yatembo en contredire ngaite na bi pe que boss na na Congo promo yé pas contredire ngaite vraiment très simbeli nga pro la même magique motema Glody Diasuka en tout cas na part na biso félicitations au monde a déjà non na idée ya lamba mais Ibrator lelo concert ba tutu ba sepeli mais est-ce que tu que ba difficulté au Ibrator a coûté na ngopé bon je ne pense pas qu'il y a qui facile. Ils appellent dans makambo yopo moni o yopo yoki ke ermo pe vanza que les venes font pe kalaté et l'oroni ni tinda kinga. Moi moni lo nyoso l'homme se forme devant l'obstacle. Donc les bosso ya makambo ndé moto se mesura ka mi kolesaka. Ton ndo lo bango ezai loko yela nga esprit. Et lo teke na vanda na vanzo pona na yemba nani te. Et linga ilo mozo poussenga non, ça le lo moboye. Ça ilo moboye na mboka ba comprendre que ça les lourds mots besoin c'est la papa chéri lourds mots alors on dit avec ascenseur moi aux alentours oui on a sali yango mais ce qu'on a na kosa na gina game souverain pour nous kangana banzembo na ye pour nous sala yango bien et puis pour nous kota génération na nga wana pour baba na métier baba zozote baba zozote nga na mais simple na lumanisa manchete bon ma mais simple na jeune âge. Est-ce que bando c'est que ils ont break yo kanzembo donc fois que le fait de l'amour et te connaître moi la difficulté am soso côté première fois moi il y avait un Rio qui benz tout deuxième fois moi il y a Jules qui benz siko il na âge na bango ba yo ka ki mambo na te moi difficulté mais côté p il y a ko et là on ne fallait connaître la difficulté et puis pour te réussir donc dès to surmonter ba obstacle on a nyoso na ko beta sur la difficulté te ngana rande mu te sengo donc na tango te ko na ko maki joie na joie. Voilà, joie, lobby déjà tu as fêté une année depuis 10 que y a pas contre-maître Bimaki plan B une année déjà ils a lobby donc lobby trozalana et sous ba champagne les sous comme dans mikolo yoko papa chéra lobby ngana lingana nga Cristiano na siete rapport na mais ndenge pe ba poli bo Ibrator asi gagner qui donc lobby qui n'est bien papa chéra bi Cristiano no le da gagner qui c'est merci beaucoup donc attends na balle to le guide to le la te pour ton episode carabateur
koseka bato jaune na joie voilà Ibraton tokyo et bandeno ndengeni parce que yo lobi déjà que et qui boule na yo et comme Léon a mantou donc comme le quoi nyongo lobi faut kana beta papa chéri mais il faut ba que ba grand bazai belé surtout yo outil na orchestre oyo tokyo lo ba que responsable na le roi moi na ya le roi de la forêt au moins que ngai kende tout droit soki kuto yemba ki le roi de la forêt. OK ngai za choix te na vandi bona pona ba na tsheba ve wende yo tsheba ba icône bien soir na vandi sko pona 1 2 3 non on comprend ngai za sko ezaki choix multiple te ngai zaki na vandi na Luanda na mboka ba maomonzo emanikiala w kula baza kutuna awa donc ba contre-maître botama kuna il faut ko préciser ponga na kendango la ba bisala la baronne awa mutolu na ba kunda babi mwanda yebi mamna loba donc tozali na piscine alvalade na consort ya papa chéri ngana mona na prestation papa chéri te ce qu'on a bagi non faut na tenir le roi to ine nzela mona mboko na ke mona ina prestation tozo moma ba maele ya ba live mosusu na kende boye na batama kuna mo molili VIP mena mo molili ba mona ngati bike subitement na mona na papa chéri tomboli micro abi tozana un grand artiste ya mboka na biso Congo tozo kakaka et puis akoma boye aza awa nabi ke boye bien Ibrator nabi non papa chéri obi ezari lengi ndenge balbaka mokonzi ayebona mokonzi nanga ayebinga na kombo mokonzi so ayebina kombo na yo obi lengi oyoka ki ufandi pena bwena ndoto nzamba oloba no Karine tambola obi ndo oyoka c'est qu'on a qui se papa chéri lobi Ibrator nabi non faza awa na portugais bato ba komba boye bala trop faza Ibrator mo ya Luanda total non Ibrator na moni na Ibrator zo bimate Ibrator na bia e so contre mestre o ya ngai siku na mabele o mabele o eto saka ngai na mati podium vya chinga boy ko chatra kete ko lenga te za boy donc vya chi boy na bisege vya nga pesa makambo abenga na micro na s'il vous plaît na bi mingi ba cha boy ba cha micro coin mais ce qu'on vient pinga na micro na abi Ibrator eme na micro papa chéri donc pour nga za lo wati nga code ya famille place on a na monnaie d'ailleurs on a jusqu'au makambo quitte à toi ce qu'on mieba connais-toi toi-même mieba pour ba ko papa chéri pesa ba te belé pe makambo nga ko to pe na mona nete ndingo lobi wana mais ezas ko omieba ko za pe mona ya adopté mais adoptif mais vous savez pe makambo ko le ba kolo papa donc net bat musuba bengenga ba obi vraiment dino me kaka oh naimba papa sera boya. Dieu fait grâce à celui qui veut. Nzamba sala ngolo na eli kolo ya mutu oyo yemoko alingi. On comprend. Papa chéri yebi makambo sali peut-être yemote peut-être outi pas kolo nzambe. Ben oui, peut faire que nzamba sala à travers bato. Voilà, nzamba qui traite ça toujours à travers bato. Nzamba ko Jésus ko bima pe pas marité. Mais bimsa ki wana po ayibi ke nzela ne yangwana donc deux autres nanga ba film so fana yimba bango wana za na biso babo moto boy mais amsusu nzamba salinga grâce nanga meleka côté ya papa na ngaiti côté ya makambo ba ba kanisa ti na le kana nzela mo bo ba bazo raisonner te ki no bimela kuna coup de chapeau à vieux donc ezaki esprit wana mtetsinda nga tong na monisco ke via pesinga makambo kita to miyeba na sana monini la baronne ngana bimaka na nzembo ya nazo makambo wana na sana ngo makambo na zana lelo kozela te vena mso manda chante bimaka na wenda kala osala kara après yango to tika na manda chante donc na makambo ozui saisir opportunité salela ngo makambo donc ka via pesi bongo na comprendre ni nazali après nabi eza azarte ngazo mama azarte nabi o eza nzungu eza kode ya famille donc zwango oyo papa chéri kati musique na BCB abi sala no mweloko na sisi babi Ibrator yemi na micro papa chéri donc on dit ando ibsanga yeba makam na pesi yo donc yango na to na zongi kin nabi na ko leka na l'équipe na yo nabi Karine mokonzi papa chéri danger nde ba le pa sala papa chéri danger nani moto moko te nani leader mo fude c'est du déjà basala ngo déjà ni na ko sala poetika la yi amona ke bola moi loni et polité et puis aloni na mabele fertile pour comprendre que aloni na mabele fertile et encourager pas ça lango pas bato musu c'est belé il faut ngana zongi selema mo boye oya ozelati pour azwa courage moni mutu musu so kabeli mutu et que bazong c'est le moi sincère et tinda o comme ça là comme d'habitude
Donc nga lingi papa chéri a mesana ko sala makambo bien po biso pe to zong ça va sincère papa vient biso comme il se doit. Donc eza eloko wana ndem te posanga na zongisa eza mutu mususu ba vient muso ebele to kuta bango peut-être akabeli mbongo peut-être ayambi yo bien mais ce que vient la kinga iko péché dans tekinga na mesana ya bi bosombaka Ibrator. C'était une grande chose pour moi ya on a tenaki ke na sa elo momo kilie mona na ye moko mona ke aza icône aza penza souverain na mboka na biso. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Maomonzo comprendrait non quoi bana. Belé tout baza ba vieux na biso mais nyonso to ko sala na mbamoti. To sala ino na to bani na souverain. Oui, to sala ino na souverain. On comprend hein? De Faliette que qu'il encore. Bon, merci. Moi. Babi moi ngwana les paniers sur qu'il encore dans base de la tour nabino. Je crois que Junior Kabana ngokocha aux réponse non pour bandomi tout na babi ah Ibra Salwana. Oh papa chéri t'as loué les salles. Yete mtabimisi ba dollar a sali makambu mais ah point papa chéri sali on kana Ibra en tata ba yampe la bazali. Ba ya Emelia bazali. Ba Abraham. Non, c'est sûr que Dieu fait grâce à celui qui veut. Est-ce que yo qui confirmé biso que Ibrator ndongo lobi que au sala qui est fort ya ko honorer papa chéri yango loba ki o la taper lokola e. Mais est-ce que confirmé biso que avant mambona papa chéri bimse dollar te que Ibrator sale ou bien na solelo sale instrument nga déjà na tindaka. Au moins tout le monde a kilo trop pas na o comme ma change wana. Lingate na sala moto hommage après na branzo betele yango matolo. Karim Mokondi nga na sa fête mo pona yo apona eso Karim Mokondi mwende zana na linga isko mo de kaze mo boy pona comprendre wana to bouge ça dit na linga ki papa Chiraza na calme papa Chiraza azaki prêt au sama mbabongo mais na linga ki na to misete na linga ki amona ngo ke wuti de mon propre cœur na kati pena ya ngai na tungise na lo monti. Mais nabi que oyo ozongela ngai ozala en multiple. Déjà ko matana na podium papa chéri venditi 5 heures atabino moko. Vous comprenez? Donc oyo ezongiseli ngai ebika ngai et puis na mokilia ba comprendre maintenant que non. Sikonde pour papa chéri sikonde na koti na kati na yo. Ozomo aso vraiment mazolo. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Bino sont vraiment pour comprendre. Nebi que besoin vraiment n'essengo Yorolanda émission on a besoin de ya Willy Moucheni code monde. Ah ya Willy Moucheni. Papa chéri boy biki ye dollar ezanga te. Et image loba qui déjà. Dollar papa, mangez-moi. Il a choisi ma tata Ange Céleste. Na bossen pété cascasseré ka poison. Simbae. Donc na bossani pe lisusu te Roger Bandu RB Fondation donc Roger Bandu kuna na mboka ya ba commandant pour motema Jojo Mbala Kacharel na mboka ba Alpha Senga maman ministre na mboka ba Angelos motema ya Gypsy. Donc un grand merci na yo Roger Bandu. Voilà Ibrator ce qu'on a lingato zonga moi muke na moi ta ba vocal nao. Poeza ba evre nao. To meka ko pesa ba tu soupu na munoko. Te oh ce qu'on ba vocal car to yebi ki on a fatigué. Pona batu msuso ba monyo mbali boso lelo ba mbabi na kombo Ibrator mpiana ba ko beta na internet Ibrator mpiana batala asala nini siko ba bloko eko ede bango mpiana sala ba Greco d'amour yo salisinga chimi patuka bangu ngai kona tanga biochimite na kokoma lokola gitaro yo ezangi ba fil topesa pato ekataneli na miswa bokilo yo longoli de treso bakisi ba stress Yannick Chimbela Pierretto Dimba bandeke bakomo yembela fa frère Jacques Christian Mabundi dormez-vous oh c'est gagné Christian Matama dort toujours nakin Miguel Coca-Cola beau sifflet Mamma mia, Bonzo, centre, Niamotu, camarade là. Tu es suna,
Nazo compter jusqu'à 5 soki omona enitel vi Salvador. Au fini play na liwana nga otie stop na vinanga Karine. Tu es la seule venoyo elekisaka espoir de vina motema. Tembete kama avec comme océan ogomona na godinda chubu. Ba fitol boyate poeza bolingo. Ba fitol balobi c'est chelou. Naza capable komata nango mbasoko komimo pepe na mibwaka. Bisous à Pamatana Katia Corbière, Hérité Corbière Coco Limousine, Mekata Kosimba Kaka Serkei, Karine Nakose Kwa Lazareo, Ozala Pembe ni protège Ngaye, Ete Minimbu, Yaya, Nazobela. Obo malibela do ye nazo kufa Nikola Mokonzi kingongolo na ngolele liwabye mbeto na serke oponini ni Karine mbeto Karina lobi nyonso balalelaka sia différence ezali sokolali na mbetu yokolota ndoto kasi na serke yokoningana te Karine Mokonzi izole o mozole Mozole wo petit saï isole yo mozole ya désolé wo mozole ye ba leopard. Voilà. Et puis qu'il y a un peu de quantité belé côté jalousie banda. Oh, n'est-ce pas ça quand tu es breton jalousie banda de l'anzembo. Eh bon. Ah! Namoni olisusu talande na e. Naletika ba veste water. Gogan. Mibale. Nzambe na hérité pona moko hérité. Tu as un petit saï, donc un petit saï qui est pas sakana nzambe te hein. Mibale nzambe na hérité pona moko hérité. Après wana toke Ibato. Ah, c'est que yo un garçon ami benga nzambe. OK. Ah, banda ko sabatu ke nzambe. Obangisi. Possible. Non, mon agandi va bien que orange papa chéri. Voilà, bon comprendre que tu as un petit saï. Bangi singatanga binzambe uige bangi ya bongonde ba garçon banda ba benga banzambe o ngande nzambe biso betondo comprendre yo isu nzambe un petit garçon. Donc voilà. En tout cas, Nzembo et quand tu singa mambebele Ibrator limousine pour Nzembo côté jalousie banda parce que vraiment il y a qui parmi Nzembo ngana ndo linga mingi sel Nzembo na laila na studio. De côté qui mte amabe côté mais comment la baronne Nzembo ezebele yo kaka ezo bimondi. On peut savoir makambu ba misie mo ba miki biso bite mutuna mutana makambu na ye voix na ye ne loko na ye. Mais question on a zo ke pa bana poto ba lobi ke non ba Ibrator Herba longwe tout le monde qui bana frère na bango adada mingi nzela mon fleuris comment fleuris on tozo yebate bondo ki nde mon fleuris ya papa chéri to mon fleuris mususu pona mon fleuris te bi kaka ke musicien ka kuna papa chéri mais ba isinga ba ite musicien msupa ka kuna bando ke kuna yem tapanzi ba Ibrator to Ibrator bazana na label na ye boyo kanite nde sali klobite par rapport à Rando na yembela nga souve po mutakoki ko doser na kilo na visara souve. Non, nga déjà naza jeune artiste ero déjà na kokate ko simba balikolo simba basinga courant milayo na kokate. Ba vieux batikala ba vieux. So moni démarche na ngeza ya kokomisa mikolo. Nat ba jeune na biso so zaka na age na ozo hyperkit. Voilà problème te ba vie na komate mais so biso na biso ba demokalenga pepele te me pote ba pe age no longa no chapeau ponze coiffe pe funda Nicolas Mokonzo Sombia coiffe pe funda rafo biso to ba demokalenga simere demokalenga professeur maître demokalenga denzinga la beauté où est le police. C'est-à-dire nga concours na ngeza ya ba mikolo te ba vieux tout baza ba vieux ba aider biso pour musique ya Congo qui est liboso
Donc merci qu'on est piano. Beta masola kalate ngana piano. Oui, un piano. Voilà, merci beaucoup Ibrator. Donc oh. Ibrator nakota nakati na Voilà, merci beaucoup vraiment à Papa Chéri, chef Séguin, tout le monde équipé. Donc, tout le monde qui vraiment BCBG, presque tout. On va accompagner qui Papa Chéri. Voilà. Mais c'est quoi, moi, l'Européen, quand moi, c'est qui va te boire. T'es beau, ça va. C'est quand on a beau. Mutuna bango na bibo. Bayinanga. En plus, ce que je bien à télé, les petits sacs de mon et pas Ibras. Il y a la rana bango, la rana bango. Na salle bilonine, beaucoup mon coach là qui jaloux. Alors tu n'as pas Yesu. Il y a pas de mon qui on a yé. On calage le mot na yé. Bon, comprendre que chez Mokon des Araka, on a Léopard de la Sable dans ton histoire, c'est un basket au gagné qui. On a gagné. Voilà, on a gagné. Ibrator Lelo au soki au la caméra. Parce que y a des fans de belé au bana poto au boko peut-être que zone téléphone té au boko ko monoté au boko benga biso Lelo Ibrator est rentré la caméra Ibrator Lelo na monde na musique parcours no de po bandi soki Lelo Ibrator il fait un merci na mutu moko. Mon temps est que Zanan, Ibrator a sincère. C'est un Papa Chéri. On a un gauche, droite. Papa Chéri. Papa Chéri a bien à côté na katina. Non, na yo comme un bon athée. Donc, il a. Ça dit. Il y a un peu de bouillon comme un musicien. Il y a comme un. Pour y avoir un star, hein. Rose en musicien, mais. Star yendazango est-ce que ndaza star bon abi akoti katinanga donc c'est que nami soyo toyo kate sans oreille quelle oreille yo capable moi endoi ba pièce moi dans matoya et kofi ba endoi ba transport matoya kofi et ziki donc nami so moi yo kate mo bon esprit bien zali. Voilà, moi question un peu de curiosité, babi Brator mon dans ma tête, mais bah mon bah comprendre un concert normalement bah tchaki mieux babi il faut mingi le quoi Papa Cheraza et puis bazo honorer Papa Chéri tout le monde bah Fuji tout le monde bah collègue Ibrator misusu oh il y a bah musicien peu y a bah na ma tête pour Ibrator dans base ma tête lisu na lisu mais tout cas moi na ma tête tout moni mutute guerre kaka non bah tu m'as balé que on a Willy Madingo ma tête ah ngana ko sala lo te sans ma tête lo bongo ya première fois vie na ngana sala il y a ma casse bon bango bazalate donc nous avons sens à Ibrator qui dit ma tête ya otala Ibrator version piano mais yuzo bade ba musicien ma tête ba bazaki pena mambo belé au sala ba occupation zali mais non faut juste même moral na habité pourquoi ya quitté mais na habité même moral y pena parler tu dangenge même moral pena bon muchopi y pas moi ma tête muchopi c'est qui muchopi aye maraso déjà musicien Azolo ni nani Azolo yazaka mino ngwa muchopi ni nani ile sema kadada non comprends ma eh oui donc solo mambo oh un piano c'est sous muchopi faut pas aux un piano na tika la bongo et on a problème à Mungwa. Un peu de sel pour le verre. Voilà, je crois beaucoup qu'il y a important. Merci. Et ça, Papa Chéri. En tout cas, et salut bien. Voilà, Ibrator, vraiment, comme j'étais comme une souka, lobby déjà, il y a une année. Il y a un contre-maître autre pour fêter lobby. Après, un contre-maître, tous les listes sous parce que yo comme bang, ils sont comme une surprise. Marambo, ils sont en zima qui te au sala, au sali alors, comme bang. Oui, au moment où le papa a dit que un petit tableau de peinture, un chevalier, peindre Papa Chéri sur les champs. Et puis vente aux enchères, puis un tableau et Tegamiga Wana sur place. Moi j'ai 4000 balles et puis on a pam, rejoint dans le bas. Donc déjà, il y a un concert VIP, concert bien souverain, et sauvé.
Oui, otoninga nini? Natuni question Donc sikoyo boye ba projet za ebele po biso to mbata créer. C'est-à-dire tozana studio déjà à part ka ba concert on des options mon tout ba kermesse mais projet za studio donc ça d'abord mon boye ba lauréat. Ba lauréat ba toto ba sala misala bien ba toto ba surtout ba na Luanda et nzembo na bango ba w kula ba yeka ka pe pour na projet donc kala mingi te affiché so ba ko kende ba affiché so bima pour na ba lauréat donc disque obima et puis surprise des allées on a un piano c'est que piano oyemba nga mon piano c'est que na oyemba donc bozela il prend piano oyemba. Voilà, il prend piano oyemba mais c'est quand on bang ndenge lobi ba surprise c'est ça parce que concert au déjà niveau ya son wana na ba retour wana on dit ina ya ki wana intervention ina. Oui, intervention ina, il fallait au sala moi ça moi j'ai mon boy pour papa chéri ça il m'a bien BCBG la machine à musique. Puissance, c'est moi puissance donc fallait peut-être un ayon agréable à l'oreille. Pour ça yo bando beta ma bé ma tata. M'attendez ni na ba organe na ba nen. Bah yo désagrément faut pas. Non, à olingate. Il faut moi limpide avoir moi péter avoir moi clarté. Ya moi mataki donc ba projet ça il y a disque Zoya na bêtise ko kombono le royaume ta puissance na pesi ka kombono pour ba bien monter mais on pesi on ka pa na yo kombono c'est pas sorcier viens en arabe na habité viens en arabe ngindu na habité côté est compliqué ngindu Congo pour moi c'est pas sorcier de la dit que Isaac Indokité c'est pas Kindoki Isaac Indokité ko yema na papa chéri Isaac Indokité ko ça ba exploit Isaac Indokité ko la tanet va léopard Isaac Indokité ko ça net la baronne pas sorcier et moi OK non en français bon comment boy pose Ndoki non c'est pas sorcier Nicolas comme il a pas sorcier on est le réseau ya Isaac Indokité ça net W tout ma monde salaka ndi makambo esengaka landa logique Chaba Weston boye chaba mambo la taba ya mamoto net papa chéri ezaki ndogité c'est pas sorcier ba ya zozo ba journaliste ba zanga mibali ko zombali pe c'est pas sorcier ogo za pena succès o apena mobali na yo kaya batu non c'est pas sorcier za pena moi Dondi Angèle et longezo pe ça peut se reseka c'est pas sorcier donc ba ya zozo boza bongo na Katiote pardon Dondi merci beaucoup Nathalie tali ba vidéo mais Dondi c'est vraiment yepé c'est pas sorcier na limita sorcier a di pena mambasa merci beaucoup na ye na ba prix na ye et puis na ba éloge na ye osanga éloge bien mon suc na miso ba toupé na zong célèbre éloge na ye Dondi même moral. Donc voilà, ma félicitation outil et pas ya fait rigola. Xavier na yo aller na kinité a koma ki pe kaka lobby les 30. Donc a koma ki lobby a ki pe na concert lobby ba félicitation parce qu'atala ki ya loba ki te ratali Simbi Mande Fabi voilà Jésus des nuances héritier wata mon papouche abi chemise wana chache na Ibrahim ngana matana podium nga yo ka vertige pona ngana vanda tena ngana kota ndule na teleminde kaka abi série ozo yo ka bazolo ba ke héritier longo maison mère sala orchestre te ezalasko série oyo ba librateur bazo zala wana bazoya donc batunde ba ebite bazo kamwa nyango na bi c'est pas sorcier to uti musika to banda musalo yo kala. Donc, avec Watanabe, tu as 7 ans avec Watanabe. Il a vraiment plus que la famille. Tu travailles à mort. Tu sais, disque, disque, il avait un olinga, boulot na makasi, alnga se cultiver, na ba jeune bazoza non na ba coulisses. Bana makambo bakoka ko baxeler, ya wana contacter bisope tondo poussa na pembe na et tant que motabi maka déjà avant Azana OPA bien ça là pour Nabiso Papouche Ndeo Bengake Gogan merci beaucoup je suis reconnaissant na makambo bien momoni biso to na kota studio wenge na beta na wenge te mais na kota studio wenge pour na Watanabe na ye na sali cœur ya wenge pour na zana Watanabe donc merci beaucoup pour son âme et VAP ba bilom surtout zana on nzoto
il y a l'accepter que nas artiste pour nas na watanabe et les veiller à conscience na biso merci pour nango coup de chapeau nae merci beaucoup. Voilà, comme vraiment la soukandé l'humilité précède la gloire. Donc bino mo boyo ki ibraton piana place à outi musique mais na mi kiti ça. Vraiment ndeto rana bongo muta a déconner pour na yebi pena na yebi place to outi na yebi ba force ya ba tunet ba watanabe ba gogan na yebi pena. Te mais ibraton ye fa kika Congo voisala azala. Il faut que osuka boina maboka ba papa chéri parce que biso peut te bio moi kala na malgré que ba musala no mais on reconnaître ba grand facilement on reconnaître pe ba collègue na facilement et puis ça mina mutunyo sauter ba tunyo so ba ko boya moni mutu mo alali ala mki journaliste mo ala ka Bakari mo konze lorote mo moni ke mutu yebi pas na makambo erondi mo moni et ça a plaisir je crois même place Bolanda. On déplace là que ça pensa qu'il fallait qu'au souka boy pour na Bible l'humilité précède la gloire donc mi kiti ça non mi kiti ça qui batan et belé et voilà tala lelo mutaro simbo et sousouté mutaro za liboso non ça te poso qui ba simbio papa chéri bien wa ba simbinga ayebi singa lobi la baronne mukili faut pas comprendre que Ibratoro ba ebaki avant ndenga komina papa chéri faut différence ezala mikolo tuno lala na lota kai wansko eza makambo ya concert ebetami vendredi wani makambo ya lobby samedi et puis na Montfleury na ndenga presa otolamuka abido atala la na moyo olota oyeba te asa neti nini o nano isalama te po azongi selona oyo opesa qu'est-ce qu'on a tali na ndenga papa chéri ndenga kabela ba 10 000 pamba il pas sur ba 10 000 mukie na tali na mama sala ngabite papa chéri on zeke ko ta jalousie na comme na idée on ma chanteuse ngapena yemba yo ngapa pesa nga donc pour na que vraiment ba tous les lots mutunyo so comme na posa akoma Ibra pour na respect au Ibra pesi na tokyo bana papa na ye et air papa chéri donc selon mutunyo so comme na posa comme c'est parce que ozo ki tono ya ko mikitisa ya ko linga musala non ezaki pasi panda bane mais tala lelo ndengo zo futa donc en tout cas histoire à Ibra musala osala eza conseil pour na batebele comment na lelo biso so comme c'est mais avant peut-être toi qui peut parmi bateau bando boma parmi bateau peut kata ki moi ba son pe studio voyez yo kana bien te mais lelo oyo au monde à quelle humilité précède la gloire d'autre comme Nasuka moi ba mabanga na bato o nyoso ba olando pona bilelo oswa na bato ko zangisa zaka makasi na téléphone pour ndenga nini ngana bimite émission no somo ta bimite zo mo neti a raté disque na bité ngasko fona so débat mo boye et pas kindemo ça va débat ngana tanda Junior Kaba Nanga ouais Junior Kabananga Serge Baka est-ce que yanga moro ça dit Nathalie côté Nathalie désolé merci pour signer contrat na bien désolé yoyebi et puis Nathalie côté ba Angola wana Nathalie Kongwati Sébastien ya Malili Nathalie Mao Monzo président chinois ya tika ngate talaka voyager ti awa na collègue na msusu ya awa Emani ki ala mbote place wali W kula lever nganga Babi Mwanda Trésor Diaba Mobutu surtout Talisco Kota Likolo Christelle Yaba Beauté Suprême Jenny Lema Aquarium Pierretto Dimba Serge Mozuti Patrick Isaï Yaba Yangai Igo Kolo Lambo Kolo PDG et Venabiso Piscolo Naza Kuzwa Adam Cheyo Bambote Belipe Sozami sans oublier double commune Mokonza des communes et ya Gomasko ya continent des continents Guy Basket ya yo ngana masananga Ali na Australie ya ebi et puis Nathalie Hélène HK merci pour tout merci pour tout Hélène HK Hélène Posé silence d'or ya yo ngana la Clinta qui senda ma mère ma sœur mon cœur ma miel Yemo yebi place toke nango lola mpinga ma mère ma sœur mon cœur chante ma douce baki non bongo ya yebi mais quand même na mon cœur est-ce que bon kasi on le bade on peut chanter on va venir quoi et puis bah grand merci na ba Léopard pour la soutien na bango na salon makasi na ngai te na makasi na bino bochelinga mo makelele bo postelinga mo makambo ya image
pour exciter bato baza na posa ya ndole wana. Merci beaucoup pour Nabino ba appui Nabino. Et puis bana Luanda tout. Merci. Paolo Tudilu. Nathalie côté Hervé Katangala. Spirituel Eddie Bolondo. Nathalie Yannick Mafungu na salon. Mbote Bele Christian 10 fois. Christian Kabongo. Nicolas Mokonzi. Yaki na nga bweneti ngai. Nicolas Mokonzi. Sombia ya yo angwana. Et puis voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc pour le programme Ibrator, donc signé quand on a un site, on a mis une répétition chaque dimanche. Donc le programme a un concert par rapport à Kermesse. Donc vous allez s'abonner et belé na site parce que vous allez toujours satisfait vous maramutu à la in. Na Yannick Mambeke Adamazo, Yannick Mambeke Doli Mambeke, yabino ngwana. Voilà, toujours dans Elenga Congo. Donc merci à Nicolas Mokonzi. Elenga Congo. Voilà. Elenga Congo. Merci beaucoup. Elenga Congo donc. Faut un plateau. Vraiment dans plateau on a l'icolo. Vraiment. Yo ba cho pembe na vie dingwe. Te on dirait pas frère Mike Kalamba pour pas bunda na vie dingwe. Après pembe na frère Mike toche Ibrator na suka toche Junior Kabanango Kosha. Okosha Junior Kabanango Kosha. Junior Kabananga et puis moi ça n'a biso nani. Sauté. Allons voir. Angelica Madeleine. Angelica Madeleine, madame. Madame, donc merci beaucoup. Myriam Mokonzi. Hey, na mona iba dessiné. Oh, il y a Myriam Mokonzi. Mbote ya mwana. Et puis Nathan. Elenga Congo. Glodidia Sika. La mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.